Capage TV. Capage TV. Capage TV. Simon Yanani, Simon Yanani, Simon Yanani, Yako Togelanda, Simon Yanani, Simon Yadadi, Simon Yanani, Yako Togelanda, son oyo comme momo ya artiste nanzala nyonso na yaki nango na oyo kango lisusu te te ah yo mon te là c'est que ba nzembo artiste et peso poso louer chambre le papa Simba mama nego ale mama Simba papa sokoza mobali tomola mama yonati kitoko tomola bodi Eric Jena Sheri nanga komambe ya mbeya Sheri nanga komambe ya mbeya Amune kimbu kakosala kimbu ya mbeya Yanika kimia azobeta bango pingwe Ale fimba bakanta On est à chanson et Kanga so ingai fimba makako Kanga vraiment mokili na ba dimension yango egarda biso nzanze momo ile yango egarda na kasi pesa na pe valeur na molene so zo betan si yoka ko mais sikoyo non te omoni sikoyo ozoboma sikoyo artiste bino koza tu peux me nani ni hein pour kanisa te artiste no so na ye na nini na komisa ye mobile na yo sikoyo bomela nego au craqué makasi Masango na linga mwasi mabe Masango na loba kokimanda kwe Bamunie na kimbuta, bamunie na cheche, bamunie na kulara lufwe Kena nigo na telemira musika, natuni baga pembeni Bapeti pe wana wazo salani, yoga yano Bapeti bante kanini Bapeti bante kanini Yoka ngokenda na okuna tebo na nenga matadi na balisi makasi ok bayela batekela ko baplante yo zoka ya bato te ok na s'inspira ndeni na salison na bombi yango bien na salison na kipa na après na yeli tokosilisa mpe boye te bao nyonso balinga est-ce oza mpe babilo ono eza mpena na sokoda eza reconnu baœuvre na tozoyembayemba no kaka bon naza enregistré na sokoda malgré na sokoda on kozwaka na bambongo te te basoso banini apesa bacarton bathomson babilo mosu ele mosu ezalaka na oyo mpona bilonge est-ce okendaka baréunion badi fa okomaka na terrain tokendaka mama Cynthia tokendaka mais oyo eza nécessaire ezaki biso bamusicien congolais bazwaka biso vraiment na valeur te bazwaka biso na valeur ezosenga il faut toliaka mpona na baœuvre na biso tosalaka donc toza na souci soki lobi bakonzi basungi biso sokoda ekomi kofonctionner normalement même si biso bagene tokemba lisusu eza biloko moko bino mpe bolobelaka yango donc ekosunga biso jeunesse ekosala bien Salome nekodi maria nakolela Salome ya kelilite yechase Oyanga champion na mau na kolela on a dit ça salon oyembela mutu atoyembelaka mutu akufaki ndeko akufaka chanson na yango esalaka kinga na bima ekotaka na bibembe nyonso eza lokola na biso lelo omoni eza lokola ya boule na biso vraiment amarkaka mpenza ya boule sikoyo ye sikoyo ayemba na ndenge ya chasse à l'homme toza na compagnie na biso esalaka bameuble ndeti madame makambo boye alingi basalela comptoir alingi basalela place moko boye abanda kosala baperruque otya baperruque na ye olingi basalela armoire olingi basalela garde robe
bino mo bomona déjà nde bazo illustrer biloko nyonso o Netbox esala obengi kana numéro wana olobi ki mama Kapacha esaki nga bosala ba mesa bosala ba kiti bosala ba cuisine ya wow. Je dis bien ya wow bomona ngo tour pa na ngana dosa pena émission cuisine d'être na poto basala ba meuble nyonso oyo batalibanda basala o bomona pa to ba meuble na pa to mona na ba meuble na ba mall Netbox esala yango na recommander bino misala ya mwana ya mboka oyo nazolakisa bino eza misala ya bana ya mboka eza te ke osombi libanda oye nango te misala ya bana mboka bobengi na part nanga réduction kozala bapaka pena baye basaleli yo pena atelier bamontelo biloko nyonso ozala nango besoin mbetu so olingi nyonso bakiti tout ya luxe basala yango contacter bango bozala dessus en tout cas Netbox ya bana Congo mbote na bao ba Olanda biso en tout cas partout dans le monde tolinga bino mingi nga mama Kapachula na bino en tout cas na pesi bino merci bato no swalinga biso États-Unis Australie Brazza Kingasani Masina Lemba Lubumbashi Kolwezi monde entier pour biso to simi monde Japon partout Chine partout en tout cas Nzambe ya batela bino azala na bino en tout cas merci na ba onyo so soutenir biso to lo ba mingi kitunga ya dadi ezala penza invisible même mutu oyo amonia comme sango visible akozwa kaka numéro to tandaka pena ba numéro nyonso wana akobenga ntoma mosai na Nzambe akozwa na téléphone bakosolola Nzamba pesi biso souffle de vie pour na nini te ko kumisa ye ko pesa ye etonga na ye ko matisa ye place oyo ye a mérité balobi kolala kolamuka ezali habitude te toyebo to balobi ndako ya mbaka bapaya ezali ndako oyo ya bonheur ezali ndako ezalaka na bénédiction ntoma yena mupaya na ebite nani lelo a changer changement de fréquence alobi lelo interprète te mais na yeli yo mupaya oyo asimbi pena masolo pena ya changu ya basiforko asimbi masolo ya ntele asimbi Kinshasa mobimba akoti pe na diaspora na ebite dadi yo edi biso surprise hein. Oui maman Kapachi d'abord on a pesi merci mingi ndenge oyambi biso le sous na plateau na yo merci ngai na memelio penza surprise penza ya makasi te mais lokola yo moko yambi yango lokola surprise ningo lo biete ndako eyambaka bapaya yango ndeza ndaka mapamboli effectivement tango benga na téléphone obi dadi tema lelo yaka non tolo bela musique ekoti des eaux de makasi to zoeba te nani azana nani nena lobaki te na kotambola nga moko te esengeli lokwa to kolobela tema musique na kolinga pe émission ngo ezala émission moko musicalement tozala pena na consommation ya musique nena lobaki te na tambola na artiste musicien Nego Di Maria ndeye yo Oh mon akabatouba, c'est-à-dire azelo ba frère hein bazo consommer mingi mazane lo ba chrétien makasi c'est dit batukuti batuninga lelo balobi daddy on te mona na frère chrétien boye ye évangéliste maman nenga zabo ozomona aza embo oyoka kaye non kakiku c'est-à-dire artiste Nego Di Maria maman comme abotamela na moto to ya robamba na téléphone na ordinateur na bafle na ba chalet c'est-à-dire yazala yende mutu on dirait ye mutu asala bafle mais bafle nde esalaka ye vraiment mukolo bafle na Congo inspiration ndika mais sikoyo na omoni sikoyo ozoboma sikoyo artiste bino kosa pour meza nini hein pour kanisa te artiste no so na ye na nini nga comme c'est mobile na yo au craquer makasi bon pesa imbote kasi artiste Nego boni kimia mama Kapachi nga pena fanatique na ya bacha malembe na mobali ya batu ye pasa na ba chéri na ye de moni wa ezale sur émission te émission te lobana au craquer na sepela no pe makasi mais na ebiote na banzembu skona ba botibo renira bo ezarane ya nani sko to lite ayena ona bi tonto nani ono tuna kaka ponga na zakana mo songi ya bokobotama obotama no tuna
tonton nana ça soni ya bi o yende leader te Nego Di Maria c'est-à-dire azando kina musique on a baki tema lelo loko omenga neza bo na bano za temi nyonso ebisanga so lobito lobela bonganga nozwa nganga montene ya kuna wali yaka bapuka mibesu na miselekete na yeto yeta na 4 puka mibesu yeta na 5 miseleketa mituruji aya mona misu c'est dire oui mikolo yo ti na be exemple c'est bien musique photo ya pena musicien a démontré biso que musique eza nini bon bosili ça pour na pesa moi quelques personnes te thème yo le mec musique thème musique mais ce qui peut coïncider voyage que balobi te mosali nzambe na musicien basa la route ensemble ndeti na minute yo Jolie Lunga Fondation éthique. Jolie Lunga Fondation éthique. Ndazo sala biso surprise à l'obité. Fondation éthique. Artiste a yembi mingi. Yopelité ya oteyi mingi. Faut boke ndeko pema. Ndeto zoke ndeko pema la. Na liste te. Te, tolingi basite. Ozo na nazebi. Tolingi basite. Ozo na nazebi. Biso kuna ndeto ke voye to sa basite jete. Soko saka mwasi. Tabilo biso. Soko saka mwasi. O koti na liste na biso. Misisi aza, ngana za. Okozonga na ze. Artiste, comprendre gaga, émission yo. Ngana ndeko na mwasi to kutani. Buzo ba pro maxi. Tokola makamwara te, wa makamna biso. Sango. Mwasi ndefu opesi na makazo. Tela on a tellement que Benjamin Moulambate. Bakenda. Omoni neni Bakenda? Oui, Bakenda ko. Oui, Bakenda. Maman na ko sayote na niveau international bazoli la balobi artiste Nego Di Maria ko soit décalé. Yem ta remplacer Arafat. Babouati arbo. C'est dit nga bandaka ga na kutena na Nego Di Maria. Na bandaka la pona souci ya. Est-ce que bino ba musicien kalabano boka bino yo fele? Na lobité qui est au monde que yo comme ça quand yo na sexualité. Non, bon, oui, non, foutako. Maman batu bazole la même ina poto ba unishi bande la fleur du jour femme intelligente. Balobi awa Nego Di Maria kangi Belgique. Te nego fo bohanga. Ba aimé bonda dollar boss. Et puis soka boaki yo fo yokana. Et puis il y a ça dans la cité mon soka boaki mutu ba kompe ko luka mutu wana ba mona ye mutu ya boaki za ndenge nini. Ah, c'est que faut faut boaka. Ba ko boaka yo mama. Et sikoyo Afrique du Sud tozo ebisa na Cape Town, na Durban, na Witbank. Nego Di Maria zoya. Bino batu bolingaka boyoka ye en live. Ndeko na biso. Oh, za na fête pe na Kinshasa. Ndeko na pesi. On déplacera oui. Ngamo na ko manager no. Na pesi bino mbote. Bolimbisa biso ningu to bandeka na ambiance a. Surtout yo. Okota ni na lo yenge makasi vuya wana nde yango zo sala elmo. Bela mutute lo yenge ka bo mwana. Tika to pesa bino mbote bandeko na biso. Merci na confiance au bopesa ka biso. Et tika to souhaiter ba bonne guérison na ba Congolais bazo bela mama kapashi ko beli ces choses facilité bato bazo beli sa bazo mona pe makamu na bango tika to présenter ba mes condoléances na ba nyonso oyo ba kufeli basa na circonstance a pasi ya mawa to présenter ba mes condoléances ensemble na mama kapashi na Nego Di Maria nzambe tata pambola bino mama na ko distraire yo li susté solo la moi mokena artiste oyo kape bilengi artiste po biloko oyo ekoma trop ngana koyawa na kosi Nego Di Maria nzoka na elio photocopie ye moko mukolo nzoto afandi kuna na ndako azoyebe loko teneti babetelanga lisolo na Afrique du Sud o Nego Di Maria moko ayaka na Afrique du Sud awa alia batu bambongo na tuna Nego Di Maria bo o mosala nzambe ngana kena na Afrique du Sud sko turo zo kena ngo pena ya solo te ya fa pata ba no boni
Ah, ça bien. Ok. Au coup, tu n'as pas possible de dire Boyoko. Au coup, tu n'as pas double nationalité, sinon ça fait la Mikolo Andindi. Au coup, tu n'as pas Yannick ni à Romboxi. Au coup, tu n'as pas Trésor Mildenda, pas Trésor Mouchi, pas tout ça et Belewana. Oh, Yoko Solana Bango, Maman Kapashi n'a pas su au pénatan. Toko artiste na buzo banangana yote kongana yo tozaba ta buzo ba makasi solo na papa to yambi opena kitoko to yambi opena kitoko micro na biso mususu wana eza tenzo loba on est gros loba moi na pete merci comme on a pena yo moko oui comme on a eza comme on a ba botela nga eza Abednego eza comme on a bakata sikoyo bakata Nego di Maria. OK Nego eza prénom Di Maria donc Di Maria ti mais eza Di Maria modifié yango et comment est-ce que Di Maria OK ça et comment Nego Di Maria Ba Golo pe ba linga ko makasi biso bana papa il peut faire gola juste bien sining abeteki pe na biso na le fait na nini te abeteki pe o kasi ne changer pas betaki merci OK beaucoup tala beaucoup okutana okutana siko ko orchestre soute ah bon comme leader le longo déjà dans salle déjà orchestre le déjà bah presque bah 8 ans déjà dans la salle orchestre carrière solo oui et les candeni et puis elo on y a liboso beta pene kanga ou lamsa biso nango to bana moi soyo na porte ce qu'on a ben nga kota ce qu'on est lobo mama lobaki oyoka kite poanini tala lelo yo suki na yo boye okomi na yo ebembe Salome Nego Di Maria nakolela Salome ya kelilite ye chasse oyanga champion na nakolela on a qui Salome oyembera mutu atoyembelaka mutu akufaki ndeko moko akufaka toyembelaka chanson wana yango esalaka kinga na bima ekotaka na bibembe nyonso eza lokola na biso lelo omoni eza lokola ya boule na biso vraiment amarkaka mpenza ya boule sikoyo ye sikoyo ayemba ngo na ndenge ya chasse à l'homme te aimmortalize yango te ka ba forme banzembo elelisaka bato ndezaka so muta yoki nzembo ya boule OK na comprendre wa mwana na misiki artiste limbisanga pour la distraction pardon limbisanga na olinga nde na explique yo yeba no makambo ça na comprendre mais on n'a pas comme boire pour on mi boire il est elengi eza sukali pas de bon on peut ba mi boire OK maman senza kapashi nga mi boire allez pas boire dadi pourquoi toi chaîne au tchango comme makengo te au tchango ka comme no moko kapashi Paul milingi makasi ko bossa na temité attention la artiste on peut so mais tem bendaka artiste moke ninga bande ko ya malembe ba deuxième ba biloko ekanga ko plateau tonga papa ozana ba rôle nyonso mon commission yo boko le plateau artiste limbisa limbisa siko ezaki ndenge nini kasi ezalela ki facile to ka tonze mbona beti ezaki facile te parce que nazoki na temps les canons n'est pas les padres nazoki moi temps les cas malgré tozoki d'espace te ouais nakobunda ti nakobeta nzembo wana nabeti nzembo wana après na forcé na beti mbeya ombeya yo oui après na beti mbeya nyatango noko allez papa simba mama nego allez mama simba papa sokoza mobali tomola mama yonati kitoko tomola bodi Eric Jenna Sheri nanga koma mbeya Sheri nanga koma mbeya Amuna kimbuka kosala kimu ya mbeya Yanika kinia azobeta bango pingwe Ale fimba bakanta On est à chanson ekanga ekanga so ingai fimba matako ekanga vraiment mokili na ba dimension yango egarda biso nzanzi momo yango egarda na kasi pesa na pe valeur na ba congolais so zo beta si oyoka ko
Non, c'est la voix instrumentale. Yo moko ingénieur moko pratiquement possible. Yo Fasimbaka. Ya. Voilà moi si encore boyete. Okoya komona nzoto. On va pas soukara ndoki. Artiste Limbisa. Limbisa on de granga moi si. Artiste bon moment de parler. On l'a nette. On l'a fait tout ça déjà clip. OK. Déjà clip pour na singa na ba fan ba s'abonner na chaîne na et puis chaîne no comme on Nego Dima officiel. OK. OK. Et puis va consommer ba titre on a bimisi titre la Kwiti. Ok, non, malembe non. Malembe, nous on a touché ngana ikoto chape kuti makasi. Kosa bana ye. Kosa kwa na suka ya ya. Ah, tu sais comment? Ti oh, Simon ya nani si na suka. Non, il aussi ma simplicité. Tika leader aye. Quand on artiste on ba makambu yo zaka na oreille, o senga ka biloko ba titre ya zo senga po. Ba tu ba na posa ba confirmer ça y toyete ça simplement zamba batelo ko batalo lendo ba umelaka te tuza ba Congo tuzala yango wana o baloba mutayebi ayebi awelela na eti donc biloko ngo kenda na opuna te bona nenga matadi on est là na balikisi makasi aba muswahili on est là ba makambo nzambe donc nzamba pesi so pesa ba lumière ngeza na OK ba yela batekela ko plante yo zora ya batute s'inspira Petro OK na s'inspira ndemi na salison na bombi yango ou bien na salison na na ke parler na komi après na yeli OK bon ils appellent pas c'était pour les mikuse bande nous za mikuse là monsieur yango kala bande musubi to koma puis ba 8 minutes bande petit suka comme pe 8 osenga pe mabanga tena weka boka pe ba oui na boka ba te belé ba luka ko pe OK donc il va te belé na boka même si va ne Paris des États-Unis partout Australie tout rondé Afrique du Sud donc tout rondé yo kinga boka Eric Jenga te roi Salomon King Salomon Elon Musk Eric Jenga molonga nya mama Sandrine Kazadi mokonza ba mama na peso biloko Mochenga na liste te. Donc peso ba Youssouf Epoura da double boss. Ya Afrique du Sud na mabona Oh, ngane mukolo Afrique du Sud, ngane mukolo Soudav. Ye poto na Afrique du Sud. Poto na ngai, poto ga pena poto na Afrique du Sud pona ngana ke poto. Voilà. Non peso ba dollar bivor Fabrice Ebebe. Ba tonto Warren G. Ba za wana na kati ya Cape Town. Na go peso ba trésor massa loboko a Dirban. Otis Massa Baza ba Mohamed Moleka ya Charity Moleka moi c'est Mohamed Moleka camarade na yeti Charity Moleka muninga ne yeyo te Mama Charity to peso bambote nze muni susu oto kyozo oui tant to beti to beti mbembe to beti tsangazemi Changazemi kasi bafu nzembo na ngai ya to le changa zemi nani solo zambe na levi na ngepana biso ya changa zemi solo ngepana biso ya changa zemi mama ye daddy une babon pogo seya pogo une babon pogo seya pogo Masambo na linga mwasi mabe Masambo na loba kokimanda kwe Bamunie na kimbuta, bamunie na cheche, bamunie na kulara lufwe Yenga nigo na teleni na musika, tatuni wada pembeni Bapetipe wana wazo salani, yoga yano Bapeti bante kanini Bapeti bante kanini Vraiment, ekangaki kanini oui. Moi, pour ça, l'effort, ça l'a peiné au dimanche à Bimi.
Bimi na pesi ba. Ouais. Au moins na minute tu as obeta siko ma bien les man zumbo to. Elongino lo Tozana ngwa na planter ko ratete. Tozana ngwa na planter ko. Na vie Di Maria. Oui. Banzembo so beta. Tela banzembo na yo ya. Na suwa fimoko. Nzembo na to yembela to manga. Voilà qui Nzembo so yo ke uza mboka chambre to. Tika ah ya zale biloko ala tete. Yaya. Donc to manga ya mabele. Ah manga. Beta na eloko ngwa manga. Sikona kende na ngaka pela na mela masanga na boyi mibali mibali mitu pase rose kwata ya kene ndaku akimi ndaku akimi na maunjana rose kwata akimi ndaku akimi ndaku akimi na maunjana sika kolanda mabele manzombo etelema manga mabele manzombo etelema nasa mabele manzombo nasa mabele manzombo yaya tant que beta mabele manzombo après pesa biso ko ba résultat ou pesa biso tu ya suna boya bisa mama bokilo mwana ne apegisa kimana mena masanga na kokite na milika yango nazana quit oyindisaka mama kapa sinana eyindaka na bafe yaya kangaka mboka mwana mwana chango okangako na bloqué na surtout na moto so nzembo ane eza fona mataka ya moto na Congo tous les deux Congo te okanga soko mati na moto taxi oyokaka ndenge donc ngaka nde muna betaka donc temoza moi ba nyonso pe bayaka na loyenge to ebike ba umina na ba umina te basala ba 2 mois basili ba 2 mois 3 mois basili atoki ba memi mutu poto 2 mois 3 mois aussi yoka yo foya kana ndika Ndeko Di Maria te mes félicitations bravo vous avez œuvre yaya temo kufeli mobali tolobe temo za musique fonga na te Kolande tika mtasoni ya bibisaka na studio te oh batimela ngai kolande te ndani mama kolande te ndoki nabi siko oza na manager oza na moto alandelaka yo bon na mitu oyo nazoluka pe manager moi ya bien pour travailler ya mpiaka te ba manager bazo ya za mpiaka couper kauka donc toza na besoin ya ba manager ya bien ou pena ba yebi musala pour travailler ensemble mais pour le moment toujours maintenant tour ya Afrique d'ici donc tosengaki na joli longa et puis na bayani kini ya bango tout ba ribi boyoko bango fondation Muchi ba Mohamed Moleka seigneur de la vie ya Charity Moleka tosengaki bango non bandeko na biso o baza bongo na kati ya fondation la mama bandeko na biso baza bongo na kati ya Afrique d'ici ba yambo bien kule ba yamba batu bien nego Di Maria azala kotoana elongo na dadi odadi azokende kaka tokutana ba Didier Kabishi mutu a dollar voilà na Kirban dadi azokende kaka po purifier bato bazomema makambo bien te acha mwa loboko loboko anga entre temps okoma pe danser na ye nakibaka eza makambo mbongo na mbongo nakibaka te nakomaka danser tobeta be bongo tokota bongo Zambie na dadi Zambie après Zambie nzela eza molai après Zambie tozonga so donc calendrier bimisi da calendrier oui kozonga nde kim tokotala bongo bakota ya bachine pour toza pena bacontre ebele donc mikolo toza pena naza pena mwa tro na dadi toza na mwa bacontrat oyo tosalaki epuis chango nde ezosoutenir biso makasi dadi mutu malamu tobima dadi aza deja babosa chango baza wana ti bajoli elonga fondation tiki baza ebele bahonorable Elandu Ndombe Willy Mandala baza wana batachango Eric Mandala baza wana boss Eric Mandala Apocalypse 22 mais oui il y a bienvenue Kamba c'est ça
Bah Bivens bazawana. Bazawana donc na minute au tchang moyela les ba kulutu jamli ki mukoko ba bomaka moto na pétrole té bazawana ya botel ma pona ba leki moi terrain on ça la bien chambre sous titre monsieur ezani to boire après titre wana tozana ba kosa bazobeta magoda na simandago ya yo peka papa na bango tele nyozo tala mama pe ya tele nyazo mona ndenge babeti magoda na simandako magoda zikuba e baba na moto omwelezeke lokolwa nzambe kosa bandimi na ye keyende mokonza mboka ye moko banderale mataka te mosusu akoma komela bombe mokonzi na bango akota na ye prison mosusu akoma na ye wewa nkoko na bango atika na ye ndule mama akoma kokumba dadi akoma kokumba moto Yannick Kibala Zembula yo Kafashi akoma kokumba moto Maman Kafashi nzembo wani tangi mokili donc te kokumba moto tangi oui bandana bimisi nzembo wana moto penza donc nazokende déjà presque déjà 6 mois 7 mois moto kangi oui donc nakande nazobete puis nazo remercier ba congolais OK donc communauté na biso nyonso na bandeko tout ba diaspora baza libando bazo soutenir biso donc il faut continuer pour soutenir biso tous les jeunes au lobby pour remplacer puis ba grand prêtre si donc musique ezala bongo ba papa ba kendaki ba misusu ba remplacer ki ba vieux misusu bazo kola c'est toujours ya pour défendre la drapeau ya mboka donc il faut tous un souci à vous soutenir donc il doit souci à soutien donc soutien faut ezala makasi jeunesse donc souci soutien faut ta partout donc na diaspora to singa na ba diaspora na biso ba tsa biso na maboko et puis na bi ki na nzela ya mama Kapash donc il nous a calme merci aussi na boss na biso joli longa fondation étiquette donc il prend na nyoso ça la pour na biso donc et ça la rendre boy ya nikini ya Rombox ba otika biso te Mike Ndembo mozu ya pasi donc otika biso te otika biso te bientôt bana ya foot d'ici to zalawana bientôt to zalawana boyamba biso boyamba bien ça la bien en tout cas merci na ba wazolanda biso mais to aussi ça fait boité ba o nyonso balinga est-ce que ça fait bablo no eza pena na Sokoda eza reconnu ba œuvre non tozo yemba noka bon naza enregistré na Sokoda malgré na Sokoda on toujours na ba mbongo te donc teme ba soso ba ni après ça ba carton ba Thompson bon babilo monsieur le fait ça na yo pona bilongia est-ce que kendara ba réunion ba il faut comment na terrain to kendara maman Cynthia to kendara mais quoi est nécessaire là que biso ba musicien congolais bazora biso vraiment na valeur te bazora biso na valeur ils aussi il faut to lia ka pona na ba œuvre na biso tout ça si donc il a un souci sur le lobby ba konzi ba sungi biso Sokoda économique pour fonctionner normalement même si biso ba jeune pour kimba vraiment ça bilo mo fo bino pe bolo bela yango si donc il gosunga biso jeunesse ça va bien vraiment bat balandi en tout cas ba sepeli makasi mais to koko yo kaliso elo mo te poto ke na biso si liberté waya moto sana kata boloko moto ya mikangeli na ndako ya kokende koluka liberté po yebi nini azosala po abima bubu na moko na mitele ngani bilambo libanda motema nu lelo ngana zonge na koti yote kumba lekinga bikoki Joko pele sala yo fungole na ngai oui mais on qui yo Simoya nani artiste yako tongela ndako cameraman fan artiste ouais maman Cynthia te mais ba œuvre zali ba œuvre zali singa tata ya lité ya te okufeli no ka mobali na sana ba fan tokei tiko ya bebisa di bala bato
Maman Zé. Là bas eloko wana. Maman Zé. Oui, maman Zali. Comme on est dans le PC Bambote. Zali Brenda Castello. Obeti no mwanze mbugo. Brenda Castello hein. Ma Castello to PC Bambote. Bana pe baza. To bo préparer. Bébé la jet. On a yo bimisa ka mutu na kwasa. Tano jeune. Oteka c'est rapide. Makasi. Oh. Yo komele bise ba carrière. Tokena artiste Daddy bana mwelo komoka poto ya kokwea na sima Liberté ouais mototana kata boloko moto ya mikangeli na ndako ya kokende koluka liberté po yebini na zazala po abima na moko na mitele ngani nilambo libanda motema no lelo nga nazonge na koti yote kumba bilekinga bikoki joko pele sala yo ngole na ngai okanga motema te simo ya nani simo ya nani ya kotongela ndako simo ya nani monene boye ya kotongela ndako kaba Robo Bele, Ilambo. Daddy. Mais c'est yo, neko di mari. Bana fait d'ici ba OCP là. Oui, ni na si tata otété. Bana fait d'ici ba OCP. Félicitations. Merci Daddy. Oui, on est zaba nzebo na zaba œuvre na ngai. Ba tu ba luka ka ba mona pesi mala yo. Kaka ba no vandisa ngona kiti. Papa, ozolobela sima obatongelaka ndako tu ya biso bato. Te nazolobela sima obatongela ndako. Ah, mutu ndazwa na ndenge na ye. Donc il va komisa mo ya nzoto. Eza ne bato comme ça en sens parce que na ba challenge. C'est ngala bini na ignorance. Ni na lobela donc saka sima. Oya ndako. Te. Na loba Simo ya nani yako tongela ndako. chantier. Donc na chantier quoi. Voilà. Nazara trop inspiré parce que na nature. Surtout na changu lisusu. Donc songa soka lindanda beti na ye na yimbi na ki pa na ngati. OK, en tout cas, au sali pena bien date ça comme obima. Te, au bois que c'est nga déjà. T'es la sanction. Ozunga na valeur te ko moni artiste. Ya mona koti na ngaka na G pona bima mupaya te. Poso ezaki basala nzambe mususu aninga vanda silence atuli na kiti nga lobite na goya ko pete pamba makambo kitoko yango na succès belé boye na profiter na kota na ngaka na mindule. D'abord maman Kapashi na pisio merci. Ko changer tes images. Félicitations. Non changer artiste Nego Dimaria. Félicitations na yo. Na musala kitoko zo sala parce que au moni bato belé po beta biloko bo fois zalaka na sima mutu bato ebela zo c'est là ba pesa e chant ba pesa e vocal mais yo za déjà na biloko ya yo o esengi na minute nzamba tia loboko olela yango musique eza œuvre d'esprit œuvre d'esprit ezaka na monter fixité œuvre d'esprit e ko sombelo mapangu œuvre d'esprit e ko sombelo mituka œuvre d'esprit e ko tombola yo na ba façon nyonso. Ngai pe na ngambu na ngai na lobi félicitations. Merci de. Artiste lobi na yebisa bino boy po yebisa kinga déjà na lito ina yebisa bino boy. Bino ba ebolinga kaye. Olinga ya na anniversaire na yo aya ko animer na musique oya beta ka ba sepela kanango. Soko bengi ya koya. Na ba mariage akoya. Soki pe matanga bokanisi ye bolobi tende ko na biso tanga zalaki na bomo ya baneko linga Nego Dimaria mingi. Nego ya ko beta. Même atante mo yokaki ya chasse à l'homme. Et ça peut quand ndeko na biso pa kufa. Mais tant ba beta yango lelo comment ko beta ba matanga nyonso. Ngai na ye toza district moko me to baneko kuta na pa pamba te. To baneko mutu na mutu osala musala na kwene yazo buna na kwene ngape na obuna na kwena nga. Lelo nzamba tomboli biso toza na biso capable ya kosangana pona mikolezo ya to kozala te bana batika na lisolo ke papa Nego Dimaria bazalaki pena papa lité ya kanda basangana ka pena époque moko basala ka pe musala ndenge to mona ngo pa musicien nyonso ya mokili tika biso pe entre comédien na musicien basangana basala pe musala na sengaki déjà featuring bientôt goyoka featuring na biso ekobima mais kuna nde sikoza na biloko ya kafu na yemi na Kiswahili na yemi na Chiluba
C'est-à-dire, c'est logo moko bima, tellement puissant. Félicitations artistes, toko maboko toko soutenir yo. Thème loba qui toi la musique, na mon issue importance na moto, toko la prochainement. Topé sa valeur na mopoya. Ceux qui pelo comme soué ezali e ko za ba matabisi, toko ba no clôturer na mopo, ngaso na yo comme mongo ya artiste. Nanzala nyonso na yaki na ngono oyo kango lisusu te. C'est que banzembo artiste et personne pour se louer chambre. Il y a aucun militaire, obi manibana mboka tika biloko osala. Artiste ba tentation la banane. Ouais. Ouais, Bambo Tebele na fondation éthique Jolie Luma moto moko bien. Ya biso moko. Ingénieur Diemboko esika bozali Bambo Tebele. Nazopesa mbongo Bambo Tebele na sénateur Iveko Molasso. Sénateur Iveko Molasso. Baro Baroza esika bozali bino tout donc Bambo Tebele. Précis mascotte Maseke. Donc tout ça n'est pas là où le émission de téléma. Bazometa magoda na simandako. Dadi ya tele miazo tala. Mama kapasha tele miazo mona. Denge babeti magoda na simandako. Kosa bandimina ye. Uke yende mukonza mboka. Ye moko banderole matakate. Monsusa koma komela mbombe. Mokonzi na bamakota na ye prison. Monsusa koma na ye wewa. Koko na bamatika na ye lule. Mama bakoma kokumba moto. Mama dasa moto. Daddy dasa moto. Simo ya nani. Simo ya nani. Simo ya nani. Yako tongela ndok. Simo ya nani, Simo ya dadi, Simo ya nani, Yako tongela ndok. Voilà, merci. C'est l'animation d'aujourd'hui. Je suis là. Je suis très fort. Bien aimé. Je vous aime beaucoup. Ça, c'est artiste Nego Di Maria. Voilà. Capage TV. Capage TV. Capage TV.